RDC tozali koremercie bino mingi bayebo mesana kolanda émission na biso ya www.zoommail.com topesi bino mbote po ete bozali koporte toujours confiance na émission na bino oyo bomesana kolanda lelo tobombeli bino basango oyo bokolanda na mokolo ya lelo ebongi na bino ete bozala kaka bisika bovandi boyoka nini oyo tobombeli bino po ete biso tozali site oyo tozali kozwa bainformation na source mpona koinforme bino mpe tozwaka partout po ya moto te mpe tokoyebisa bino bamakambo ndenge ezali kolekana na ndenge ya verite yango ete tosengi na bino baye bozali koporte confiance na bino na www.zoommail.com bozala kaka bisika bovandi nde na moma oyo bokozwa basango na bino bozali kozela bandeko babolingo mbote na bino bayebomisana kolanda émission na biso ya www.zoommail.com bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomisana kozela mokolo na mokolo lelo tobombeli bino nini lelo tobombeli bino basango oyo etali mboka na biso république démocratique du congo mpe oyo etali biso badiaspora congolaise na libanda ya mboka mpona kotalisa oyo nyonso tu ezali koleka na kati na biso mpe kolobela oyo nini ezali ya malamu mpe oyo nini ezali ya mabe. Mais liboso tokota na kati na émission na biso tokorépondre na ndeko na biso auditeur monene na kombo ya papa Joachim oyo alandaka biso mokolo nyonso. Papa Joachim autaki kopesa biso mwa remarque moke tomonaki ete ezalaki très important po ete ye azali ntango nyonso tu kolanda biso mpe azali ntango nyonso tu kotia biso na nzela po ete tango amoni likambo ezali kokende na ndenge wana te ye azali tango nyonso tu kolakisa biso ndenge nini tokoki komema likambo oyo biso tozali koloba to oyo tolingi kosala. Merci mingi papa Joachim na ndenge okomelaki biso lobi ete titre oyo tokomaki na dernière émission na biso ezalaki koconcorde te na maloba oyo biso towiti koloba na émission tosalaki mokolo mwa lobi. Merci mingi po ete oyo remarque opesi biso ezali penza malamu mais biso pe tokotalisa yo na ndenge ete tango mosusu ezali incompréhension entre titre oyo tokomaki na ndenge otangeli yango na makambo olandaki tango mosusu ezali incompréhension o comprendre bien te mais ngai mama Rosalie yango ete nalobi ete nameka ko éclaircir yo na ndenge nini totiaki titre wana pe omonaki ba sujet oyo tolobelaki pourquoi ezalaki ndenge wana. Na titre na biso soko otali bien tolobaki ete kobanda 1997 jusqu'à 2010 bakongole bazali kaka koloba masolo ya barwandais mokolo nini biso moko tokopense mpo totonga mboka na biso RDC. Na banzi titre wana oyo biso tokomaki yango wana natanga yango lisusu malamu na ndenge mpenza ekomami kobanda 1997 ti na 2010 kaka masolo ya barwandais e mokolo nini tokopense po totonga mboka na biso RDC. Alors na kati ya titre wana soki olandi makambo oyo biso tolobi na kati na basujet tolobaki tout d'abord tolobi totieli bino sujet ya bakuluna ndenge nini bakangi bango na Congo. Après toye kotia sujet ya Goma ndenge nini mboka na biso ezali kotongama pe tolobaki ba makambo ndenge na ndenge oyo mosusu ezalaki na kati na divers. Papa Joachim oyebi ntango bakongole bazali kodistraire biso awa na poto bazali koloba kaka makambo ya barwandais mais bazali kobosana ete tozali na basujet ebele na kati na mboka na biso oyo tokoki kolobela mpona reconstruction ya mboka na biso po ete mboka na biso ekende liboso. Po ete soki balobi tolobi tokotonga mboka na biso elingi koloba kaka te bomona bandako ya kitoko bomona banini te kotonga mboka ezali na bandenge ebele surtout na mboka na biso république démocratique du Congo. Par exemple makambo ndenge bozali komona ete ndenge bakuluna bazali kosala kobotola batu biloko kokotela batu na bandako koboma batu wana nyonso tu ezali ete eloko moko ntango leta atelemeli yango azweli yango bamesure ekoti na kati ya reconstruction ya mboka na biso. Par exemple soki lelo ndenge tolakisaki na Goma ete bakinois
oyo pe bazali na kati ya kin bazali na bambongo na bango ebele oyo ndenge bazali kobebisa bambongo na bango na bamakambo ezanga ntina lelo soki bazwi makanisi ya bato oyo ndenge bamoni na Goma ndenge bato ya Goma bazali kotonga basali yango pe na kati ya Kinshasa wana nyonso tu ezali na kati ya construction ya mboka na biso Congo. Makambo ebele oyo ete ezali kosala ete ebongi malamu biso ba Congolais to telemela tolobelaka yango po ete mboka na biso ekende liboso ezali nyonso na kati na reconstruction ya Congo. Reconstruction ya Congo bato bazali komonela yango kaka na ndenge ete banzela etongama bandako etongama oui ezali malamu mais reconstruction ya Congo ekei na makambo pe ebele. Par exemple makambo oyo bana ya kuluna bazali kosala na Congo ezali na kati ya destruction ya mboka soki leta atelemeli yango te bomoni teke wana nyonso tu mboka ekei na kobeba. Alors makambo ezali ebele yango ete totiaki titre wana po ete bato oyo bayebi kokanisa ntango bazali komona deja na kati na titre biso totie tolingi koloba nini tolingi koloba boye na ntango diaspora congolaise et surtout bakuluna ya Londres oyo ntango nyonso tu bamesana koloba ete barwandais babotoli biso mboka kodistraire kaka bato na bamasolo ezanga ntina ya barwandais alors ke ndenge ezali wana na kati na Congo soki lelo bakomi kolobela lokola basujet oyo par exemple ndenge nini bana ya kuluna bazali kosala na kati na mboka ndenge nini mboka na biso bato bazali kotia maboko na kati na kesi ya leta bamakambo ndenge na ndenge en tout cas bandeko tokoyebisa bino ete wana nyonso tu ezali na kati ya reconstruction ya mboka na biso po ete bamasolo wana po mboka na biso République démocratique du Congo ezwi bablessure moko ya kosakana te donc sur tous les plans donc oyo nyonso tu tokolobela na kati na Congo ezali komema biso kaka na kati ya construction ya mboka na biso mingi lelo bazali komonela kaka construction ya mboka il faut kende kaka na ndenge bazali komona ndenge bazali kotonga banzela ndenge bazali kotonga baimmeuble te construction ya mboka na biso ndenge lelo tozali komona ete sur tous les plans même na makambo ya libala na Congo kuna ba désordre pe ezali makasi yango nyonso tu ezali kokende pe na kati ya destruction ya mboka na biso soki okelele na Congo ba désordre ezali mingi na kati na mabala mais okomona l'état to justice oyo etali makambo ya bafoyer ezali mpe kofonctionne te sur bapoint wana nyonso ezali destruction makasi mpo na mboka na biso donc ezala te kaka soki balobi ete kototonga mboka na biso République démocratique du Congo totalelaka kaka ke banzela etongama bamakambo mosusu te il faut kotalelaka yango sur tous les plans parce que na 32 ans na mboka ebebaki sur tous les plans makambo par exemple ya libala bafoyer ndenge ezali komarche te bamakambo ndenge na ndenge wana nyonso tu il faut bajustice ya makambo oyo etali libala efonctionne mpe makasi mpo ete mboka na biso ekende liboso po ete badésordre ezali mingi na kati na Congo. Par exemple tokoki koloba okomona ntango mosusu na batransport na biso okomona bato ndenge bakotaka na bataxi bis modèle bavandisi bango okomona désordre wana nyonso tu il faut kolobelaka yango po ete ezali kaka na kati ya reconstruction ya mboka na biso. Donc nakoyebisa na papa Joachim Molandi monene ya ba émission na biso ezali te soki totiaki titre wana ntango mosusu ozwelaki yango na sens mabe okanisi ete ntango totie titre wana tolobi sujet mosusu te soki olandi malamu basujet wana biso tolobi landa yango malamu okomona ete ezali kokende kaka na kati ya reconstruction ya Congo po ete soki lelo bamaîtrise likambo ya bana ya kuluna batie yango mpenza na kati na place malamu kimia ezongi wana nyonso tu ezali na kati ya reconstruction ya mboka na biso République démocratique du Congo ndenge mpe bamabala na Congo badésordre ezali soki justice ya makambo etali mabala ebandi kofonctionne malamu ezongisi baordre na kati na bamabala wana nyonso tu ezali na kati na reconstruction ya mboka na biso République démocratique du Congo
bamakambo ndenge na ndenge. Donc sujet ya oyo etali reconstruction ya mboka na biso ndenge Congo na biso wana ezwaki ba blessure na ndenge ya kosakana te. Donc sur tous les plans il faut ite tango bazali kolobela makambo ya république ya reconstruction ya mboka na biso bazali kotala il faut totalaka na sur tous les plans totalaka kaka te na ndenge ite banzela ebutongama bandako etongama bamakambo ndenge na ndenge te. Il faut totalaka yango sur tous les plans po ite mboka na biso ebebi sur tous les plans. Par exemple lelo ndenge tokomi baete kuna na kati na République démocratique du Congo bato na mosusu bakoma ete komona bakokende na cimetière na butu bamoni ete bakendeki kokunda mutu bia balatisaki moto ntango mosusu chaînette babiloko moko ya bongo okomona bato wana bakei na butu ale bake kokundola mowei mpona kaka bazwa chaînette wana ubie bazwa sapatu banini. Donc moyimbi na kati na Congo ekomi sur tous les plans bato bazali lisusu kocomprendre ete wana nyonso tu tozali koloba ete soki leta na biso atelemeli yango makambo wana esili wana nyonso ezali na kati na reconstruction ya mboka na biso po ete soki otali meme na bapoto awa ezala na ba-États-Unis bamboka esika ozali papa Joachim okomona ete tango leta azali kotravaye bamakambo nyonso tu ezala na kote criminalité kote nini wana nyonso bazali kolobela yango ya kote ya reconstruction ya mboka. Reconstruction ya mboka esuka kaka te na ndenge ete bato bazali komona ete batonga banzela balobela bamakambo ya kotonga obie baimmeuble bandako te. Reconstruction ya mboka mpona biso République démocratique du Congo il faut kende sur tous les plans.